voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. Après nous avoir fait danser Misuna Misu, Binananga, Tchana Nuboye, il nous revient maintenant avec les titres Kulumba, Oyolelo et Kangi, partout au Leka. S'il faut que Batuba Bina, Barobina B, générique Moro Kulumba, il s'appelle Robin Mundibu. C'est avec lui que nous allons nous entretenir dans cette émission. Chers amis téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, les news des stars, Oyo, Drosola, tout ce qui le concerne. Et puis pourquoi pas parler aussi de l'actualité, Oyo, Eza Mbokaye, Babengi Bongo Musique. Bonjour, Robino Mundibu, l'homme de Kulumba. Bonjour, monsieur Vincent. Nasepeli mingi. Salut moi, matin, tout ça, c'est une émission. Dans un bien. On est à Pémi dans la palace, dans la frère, dans le jour à repos. On a la musique. Donc, au côté de la émission. Et ça, on a fait bien. Tout me pour la monde. Sinon, boni orchestre, boni fonctionnement. Na mona qui on irait lobby, bozaki na répétition pour na mona que live mo na Facebook. Tu répéter sous lobby. On répétera mardi et jeudi. Tu répétera des fois lundi, mardi, jeudi. Ah bah Robengo bah roi de répétition mais tout le monde y a mani kuna ningisi makasi. Na za roi de nyonsoti. Na sepela bien so ba benga nga roi de nyonsoti donc na répétition eza mabete. Répétition ngo esala ke Kulumba. Na oke okoti tango koti obina batu na yo na lemba abati Kulumba ba veni mobimba. Ba so ba bima na banda donc répétition te pesa mama bon. Donc na koki ko négliger répétition te. Et ce que te faire participer à des fanatiques sur les réseaux sociaux, na répétition na biso, tu poster des images, tu tiens à direct, ils apportent tout le temps intention là-bas. Pour des biso sur tu roules quoi, tu talipes bango. Ce bango ba lingi c'est que loko, tu pèses ça bango, biso tu sépèles bango ba sépèles c'est que ils ont. Donc ce que benga roi de répétition, moi ça me dérange pas. Naza penda roi ya ba répétition, naza roi ya ba concert, roi ya ba festival, roi ya ba vues pour Kulumba peti 1 million de vues. Dans pe ngana ya na c'était pe ko qui se betaki 1 million, tu que 2 millions. Misu na misu kutu n'en parlons pas. Banzembo na ngamsu to longola ngona ba chaîne na banda ocha ba clip kala. Tu es na ba na chaîne nanga oza na ba abonné muke et ça pe ka ba million. Donc naza roi ya ba million de vues, les king ya ba vues. Ba vie originale. Il y a ADST. Original. Pour les pirates, bah comme Oeba. Donc voilà. Naza King côté wana, mambo vie. Naza King na mambo roi, et ba répétition. Naza King na mambo ba concert. Naza King na la télépète. Na King. Na beauté pe pour Denis ça confirme qui. Denis ça confirme qui voilà biso wana pasteur na biso non na très intéressant. Donc rappeler na sina pese ba mbote moto na Nzambe pasteur Denis sinon zala kayo. Vient na biso Denis zala kaka yo po na Congo wa mutu lokola yo azala te. Bibite ka uzala. Donc non. C'est quelqu'un de bien. Donc zate po akumisa inga tango critica apé. Donc voilà. Et ça il va bien. Donc va bogar. Donc va bogar. Non. Kingani. Bogar. Je suis classé comme un mignon. Abomisira. Donc la PC va mbote. Voilà, en tout cas 1 million de vies Kulumba. Ouais. Personnellement pour Nayomoko, quel bilan au sali jusque là il y a Kulumba, c'est-à-dire par rapport à la tante na yo oyo ba nogo zelatan wa ga sali lo kwango na résultat sur le terrain par rapport à ma vie et puis par rapport à terrain. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse, comme bilan ya yo mo personnellement? Mutu soka yo parcours lobela ba vue dans le bango toujours. Il faut ba challenge d'abord ezala. Ba challenge ba bazobi na musique na ba bar, na ba ndako na bango, na ba fête, ba vidéo de ba filmaka wana.
lelo bautu mutu moko betelanga lobi na ba vidéo TikTok to comme na une affaire ya ba 8000 vidéos TikTok. Oh bah si yembi ba challenge ka Kolumba. Donc moni ke tant to lobi 1 million de vues et ça ba million vrai. Ya ke batu mutu batali musique ba yoki musique puis ba bini musique. Yango mutu epesi ba vue wana. Donc voilà, tant que banda le la marambo vu bat bavano mona biso lokola to le la makambo bono ezali pona ko au monde lelo na loba likamwana po bato bele ba ignora mais ngamu tunaya na imposa batu likambo ba vue wana na ba YouTube et tout. Donc lelo ezwa plaire mais batu kande balinga ba ya go bebisa likambo yango ya mabiloko ba Google Ads. Et comme on a mutu musu na 3 jours 1 million de vues. C'est que nous en tout cas faut c'est état c'est planétaire mobimba pour ceux qui m'ont dit mon sali na 3 jours 1 million de vues en tout cas faut tambo la planétaire mobimba ba concert Mikolo on a tout fait ça yo ba tout faut ba solliciter aka yo comme l'artiste le plus sollicité vraiment on na pour mon nzemba on na ba bar ya te na ba boîte ya te debino ka mboyo ko lamsa biso ke basala ka pona ko luka ko booster ba nzembo bi ba tout musu ba collègue musu ba interpréter qui ont mabe parce que on mabe ba on na lokola biso tozo dénigrer bango na eloko mo bango ba komisa ngo eza bien na peso par exemple artiste oyo na carrière na asala 1 million de vues yo que conseiller à la Google Ads pour et ça moyen mo sala ba promotion asala pe 1 million de vues est-ce que o aider to au rendre paressé o aider était donc rendre ka ça la paressé pour akosala ngo vie mobimbate si toi ça muto azoluka ko bima il paraît kutu pour ça 1 million de vues et zaraba na ba biloko na ba ya ko booster ne zaka fufuta ba 4000 € de na yoka oui parce que muto wana na bandenga bakina o pesa ke conseil mbala liboso sali ya mibale ya misato ko sala te en que 4000 nanga oyo pardon comprendre donc biso mais quelque part ce que ba musicien mususu na resona ba musicien mususu ba koloba que ezali pe façon ya refaire découvrir ya se faire découvrir ya misa la publicité par exemple ya grossa la saki type moko na pese un exemple pour toujours solango na pese un exemple ya Inosbi qui nous dit que asali nzemona par exemple IOP était qui est en Afrique c'est-à-dire que il y a des gens au bayeba qui étaient ba découvrir qui est dans nzembo IOP alors il s'est dit par exemple bon quand ba découvrir ngana IOP nzembo na robimisa na luka na sala publicité na marcation na faire découvrir ba que à part IOP botala pe biloko musupe na osala c'est déjà une façon on sala marketing ya musicien et au fur et à mesure à osala ngo ba ko découvrir et alors ayaka pe ko yebisa batu ke ba vie wana au moins na osala ebele wana eza ba vie originalité temesanga na katizaka na oyo ya ba batu parce que batu fanatique ya musique bazwaka makamba ko mona yo komi danger vous comprenez batu misoto bangi bango nzoka bazana bango kaka donc ba pirate vous comprenez pirate neni mais kasi ba pirate c'est originalité te nyonso ya vie pirate dozo mona ke mutu donc nyonso ya vie na pirate ko des fois ça la clip il faut soit atelo ko mo boye ba iko créer polémique na clip ba fingi créer ba polémique spécial ba vie soka sala ya bonga mone simbite sala yango truc comme monotonie à la qu'est-ce que koluka vie na ndenge koluka ko babiloko ba Google Ads wana alors faut ba rappeler ba ndimba rappeler que non ba il faut que biso to la naturel tu vois un peu ba il faut que biso to la naturel mais ce qui est ça la publicité il y a des choses à faire découvrir musique na na bateau ba eza publicité te eza ko ça publicité te eza ko ba vieux belé ba mona que ça danger eza publicité te ba mona ka ke yo za grand prêt ba contrat yo cahier yango na yebisi yo yango na yebisi yo omoni mutu oyo na pesa ki bino exemple na to saka na émission mon boy na pesa exemple na omoni nzembo lokola bokoko ya vina biso roga nzembo lokola bokoko akoma tina ba 50 millions na lobaka na hot ya ba vrai vie preuve nous omona ke azotambola eti ko beta na kina village Setemba plein
Donc ça écoute en présence il y a autorité moko ya mboka awa munene premier citoyen de la ville papa na biso Gentini Mbaka Ngobila Kin Bopeto na pesi ba mbote pa ezali Kinshasa Minda son excellence Gentini Mbaka Ngobila na mona ki pela na prestation na yo donc il a betaki tout quand habité pour la linga musique ya roga missile mingi omoni net bongo soki mutu ozana vitesse ya bongo na réseaux sociaux ya vrai bongo obanomona ko ban tozali ne pe na festival à man tokuta pe na festival à man to betaki on comprend bato ebele ozomona babeta ba concert lelo net ba festival bakoza babuka yo tant 2 ans passés oyoka kofuta nyongo ba concert vrai des concert vrai mais basé belete bazo benga ba on ba festival on a pour benga ata ba buka 2 ans mais quand même azoki mo mais si ko tam susu ba buka na Congo basé belete bazo benga ba buka yo par rapport ya ba son na oya kala oya lelo te oyo komi ko sala ba ya ba Google ADST ba buka par rapport ya ba nostalgie ba nzembo akala tu vois un peu na loba ngo pona ko humilier ba artiste congolais te ba te be ba ko mona lo wana zo humilier na so que non nga ata na sali 3 vues na ko sepela na ngo poza yanga et no ba mona que non na ba vue ebele ba mona nga lo wana za grand prêtre mais sur le terrain boy rien. Mais il paraîtrait que la plupart des musiciens, tout le monde, même il y a des Américains, même des Français, c'est la Google Adès. On nous apprend que c'est la Google Adès. On a pour côté capé c'est-à-dire. On a lobby, il paraîtrait, on a pas preuve. Non, tu as des artistes américains, soit artistes africains, non, c'est la Google Adès. Mais même Maître Gims, c'est la Google Adès. Na ogi Badaju, c'est la Google Adès. Ndenge yo ki. Mais bango mo ba siba loba ke ba sai la rango. Yo so mona ke yimo lobi ki na sai la Google Adès. Ba jeune frère nanga ba artiste congolais pour bozo ba vieux be lokwa biso ba Gims ba Daju, bo sai la pe Google Adès. Na peso ka exemple, muto nam na makasi na yemoko. Titre na ye et ça non 1 million de vues. Abandimba la moko sala ba vue na Google Adès. Po yango zaka so chembongo na ata nzembo za kitoko tozu ba vue. Tu comprends un peu différence place c'est ça. Je pense que beaucoup de l'émission na bino mais na kati bino émission parce que dans la sango moko ya kitoko européen sa bino bandeko beaucoup talanga à travers le monde et dans la bandeko bazana Kinshasa et dans la bandeko bazana ba province et dans la bandeko bazana mikili ya poto Asie Afrique Amérique partout Europe ozo se retrouver biso sur le lot yebi importance ya mabele okoroza na nyoso lingi mais sokoza na mabele te avenir na eza mobulu. Voilà la voix du peuple to bino sango kitoko awa naza wapi nazali bongo na Kinkole Plaza na quartier Canada. Kinkole Plaza ezali wapi ezali à 2 minutes après aéroport. Bana na entrée ya plaza ti esiko nga na telemi awa to bani na makadam to suki ti na makadam liboso okota na kati ya si nazali o site to zali o ezali esika ba ko teka ba mapango a ba teka ba 20 sur 20 na $7,500 américains. Et si on a telemi courant ezali mai ezali et puis accessibilité en nzela ezali pena kitoko donc obimina nengo bandana ndako na ti obimana na makadam sans problème mai ezali na tout préciser et puis courant ezali 5 sur 5 donc voilà place ezali awawa hâtez-vous parce que tous à 9 hectares et déjà avant la banara émission déjà tous à même na batuba otala déjà bazana pour ça basomba donc hâtez-vous parce que place oyo normalement plus to oteka eza plus oteka mabongo donc kitisi prix par rapport ya endroit tous allez donc boya ko soma mapa on a bino awa na Kinkole Plaza plus précisément la quartier Canada na $7,500 américains oza na lopango na pour tout contact bobenga na numéro na ngai moko Vincent bokozwa ngai directement pona ko sunga bino bozwa mapango na bino awa na kati ya Kinkole Plaza na quartier Canada donc bon contacter ngai sans problème donc mikana makambutu eza déjà makambutu eza pena bien assis pour que yondo ko talanga ozwa lopango na yo awa na kati ya Kinkole Plaza. Merci. Donc voilà ozwa ba vie ya ofele selon ndengo chaki oche budget na yo mais moto azozwa ba vie wana po musique neza bien est agréable à l'oreille, les obines ça va te se pela. Attends ça li muke, faut beau kumisa et beau betele maboko. Dans les Google Adès wana, je me nazo un peu réaction à yo parce que
ce que ça parmi bato oyo bazo prôner likambo ya ba ko respecter, c'est-à-dire ko linga ko sala ba propre fort na yo que ceux qui bato ba ko tala 1 million to 100 000 to 10 000 za bato ba ki ko s'engager ba monko et ya na yo pe Fally Ipupa. En tout cas, il a parlé de ça dans l'interview de Franck Stémane. Parce que comme ça, tu faut le bakango et comme il ça batum sous le roi grand prêtre dans la musique à Congo. Zoka bazana bango ba pirate. Oui, faut le bakango. Et comme ça batum sous le roi bango de ba grand prêtre pour ba sala ba vie belé. Mon dit ça la musique ni bazo comparer car oh, tu te golande là ba comparer. Biso pe ton ndima ki ton ndimi batum sous na loyenge. Nsoka bana bango ba pirate ba kosi na bango batu. Oza bato ndimaki lelo moni. Na oui na ndimaki na loyenge. Ah ya sala bango penza. Ah yezo kende bien. Otala pe oh. Zoka zaki ne pirate. Abanye na o grimacer batu. Course bo akata ni nisko na course. Vous comprenez? C'est quoi question na ngezaki par rapport ya Fally ils ont ba vidéo mo tu retam dans les réseaux sociaux où on voulait nous montrer que Fally oyo azo pesa conseil na jeune génération ba sala be fort personnel ba retrouver na kati Google Adès mais après enquête ya batuna ba remona que za na batu oyo yo ça dit pokara salir Fally azo pena vidéo a tchembo na yemoko na Google Adès pour clip ré Fally les capé na kati Google Adès. Qu'est-ce que tu peux dire na motivation en Congolais mutema mabe pora ko tchaba na pirate muto aza vrai te a mutema mabe aza muto lokuta aza muto akobeta masolo eza na sens te. Vous comprenez? Muto a vrai te. Dommage carragé na souci mingi na ba inquiétude mingi surtout ba pirate bana mikie quoi. Jeune artiste ou la jeune moi na muke oza na tango sa makambo ebele ozokola dia na ndinga piratage na ndinga okosa bato. Mais le lot quand même il faut qu'on accepter na neurologie na jeune génération oyo il y a des musiciens qui se distinguent. Je peux citer par exemple Gaz Mawete, je peux citer voilà. Inosbi ou Lelopé. Azo ye modèle à mabe na exemple mabe na musique à Congo. Modèle à kitoko te wa. Inosbi pirate ya ndinga mukete. Na lobelo ba ils sans polémique, un modèle ti. Modèle te par rapport à nini? Aza modèle à kitoko. La carrière ninga bandeli musique na ye nelo. Aza carrière ni bandeli musique par rapport à nini? Abimi na concours. Mais est-ce bandeli musique carrière ni asali. Concours ba se ba bache poids et pas batu na biso ba gouvernement oyo bache poids asala featuring na Diamond. Abani musique on a carrière ondeni. Ya sala featuring pour na facilité na gouvernement te Diamond aza ga tomba ki mourir ya musique on na ebisi yo. Ni wana za ba tekela bino. O ba tekela bino. Mais ba bimisa penza l'art ndeni. Type na déjà bêté sali succès. Na ebisi yo ce type na on est bêta le roi misu na misu. Na bino biso na ba vérité msusu. Donc bakanganga na sensible pour la misu na misu. Oyebi odi pourquoi bakanganga na sensible pour la misu na misu. Odi niveau nzembo moko beta na mboka Congo ba ya kokanga batu na ba bafi. Et c'est ça seulement na Congo. Ba DJ ba côté lango prison. Ko beti mizi bakangi ba bafi bakangi na bino bakake na bino bokoti kasho. Et c'est seulement na Congo. Misu na misu. Balinga ba beta ngango pe na kulumba. Robino. Ndima quand même yo pe ke beta monde entier. Ba chinois ba ina ba nazo ba yo sikoyo awa babina. Batu misusu bazwa ko fungola bambanga na bango pe na musique ya Congo bazolo ba soki to longoli bango makambo ebele o mona penza ba hotel ma même pas ba fungola mbanga na devant biso ba mundibu na musique ya Congo. Mais petio na so to longoli na vie na e. To cheke concours wani réseau wana webimisa ka premier et d'ailleurs coûte mais ce que selon ma fuite nde to yokaka mutu abimaka premier zaka ndeko na biso na mususu wa musique chrétienne fiston oui bacha ekaka poids ke to bimisa mwana oyo vous comprenez ce que fiston quoi ni fiston sala ba succès te oyo fait nani na lobi na yo après concours wana na lobi na yo to yoka ke mutu abimaka fuite bima to yoka ezaka to yoka ke mutu abanda piratage na vie na e bandaka déjà donc banda kuna
parce que question on a tourné pour ani ba opi ba bima na sima na donc ceux qui te longoli concours wana to longoli mutu na biso Diamond bat musu na musique a Congo ba ko telema penza ba lobeli pe lobela pe mundibu o mundibu na banda ko yemba banda na banda tina bima lelo voix na nga moko kaka na yemba ti leo na o bouger batu moni kulumba ndele ba album kulumba kaka ebimeli batu na mokili bakende baluka basa soki baluka po ba compliquer biso na censure mais to yo kotimbela ba jeune ba onka ba mesana ko sala na ko luka donc baluka côté ni ba ko simba ezala nde ba sala na misu vous comprenez donc ba pirate ba te belé na musique à Congo zo mona ba pirate ba vrai dommage comment mona sko ba carrière ba tout on a d'autres question Robino, quand tu dis que Aza exemple est à Mabé, alors que tout le monde a une carrière n'est des autres Mouto Aza le Kouta, il fait des tournées. On a dit ça Mouto Aza le Kouta, Mouto Aza Kosa Makambu. Est-ce que Aza modèle à Kosinini? On n'a pas dit qu'on t'aime de l'autre, on n'a pas dit qu'on explique l'autre. Que si peut-être à gagner un cas, ils ont un tricage, ils ont un yété mais baleki ça y. Bayeto yewana baluki kaka ndenge moko boye baluki le featuring na mutu na biso na po epeseka makambo to yesko to koti suna makambo a Google ADS nzambe nango eza nani nzamba osala mutu a défendre Google ADS eza bien eza nani est-ce mutu abongo so za modèle pour na génération mutu azoteya baninga na ye musu na sala yango bino mpe bosala yango sko asala yango bosala yango mutu oteya jeune nano azana na mbongo tolotinda ye ke bakosaka boye salaka bato bamonaka ke yo bosali opeso makambo après mo jeune wana asali na mwa atekita musu mwa kar na ya zuma mbongo garanti asangisi asali yango deuxième fois troisième fois teya mutu asala banzembo bien teya mutu a travaillé dur et l'eau bien et ratana au côté est-ce que ça va misu na misu to ça la biloko wana to ça la ngote nzembo za bien kanga par tout le monde entier ba tutu ba bina ngote kulumba yango to ça la ngote nzembo beti bien kangi partout mokili mobimba vous comprenez voilà au moni que no eza difficulté makamwana eza nini eza bien aux na yo ça publicité ba batali mais difficulté musique inonde na bar ekozala te na boîte ekozala te musique no sur le terrain ezala te au moins tant musique no sur le terrain ezala te comme pe na ba difficulté obeta ba concert oza na problème grave ya obeta ba concert bosko soki muto osala ngo ma obeta ba concert ba solliciter par exemple le festival eza mabete par exemple le festival oyo ba invité exemple même pas une tête d'affiche mais oyo oyaki ko décliner na pesa exemple lokola za tête d'affiche kuno kimi na pesa exemple lokola ngana kima mutu te donc oki ya za tête d'affiche na masolo ngo yango na bima na musique à Congo sans soutien sans appui na bima d'abord ngamoko na bima ndenge na bimela botilo na sala mamnange simba don na banga kamutute donc na joué échec bosekinga na sala effort ya ko telema donc na banga kamutute donc na yebi ndeni na mi place na musique à Congo pona banga mutu na banga mututi est-ce que babi tant oyoki ka possible système à mutu tant oyoki ka tête d'affiche ya festival à Faibo Beta c'était lui maman décliné contrôle bioté neni na niveau na ba tia tête d'affiche au banyu ko kende tout ça bani non so lobi ko banga nde na o linga ndete mona ko ba ko banga te boy ko kende tant oyoki ka inos bin ta tête d'affiche ko linga ko banga te parce que ya mutu asala Google ADS batie mutu asala Google ADS batie tête d'affiche c'est que simbi ça dépend ndenge nini contrat elaki nga boye bo solisinga bato production ba solisinga ke festival eza boye na mone ko mambo ba tête d'affiche vous comprenez bon so ba tie muninga un congolais tête d'affiche nga pe congolais nazana moi ça me dérange encore nga l'essentiel est que nazali et lo que déranger bango ba mona nga nazala na bango partout au musicien nyos pas bimaka na musique à Congo bimia ça banyo ça succès soit je mettre musique ne moko mais to yoki ke parler pourquoi bazwanga na Côte d'Ivoire comment photographe on dit pourquoi bazwanga kasi na pirate
Ba biso soke na Côte d'Ivoire. Comment il faut faire? Ba biso ba pirate. Comment kanga ba photo? Yo kanga mo. Là on est ni botsela hôtel à boy. Yo botsela hôtel à danger. Omoni ngane na zaboy. Ngana telemi penza. Kande na telemi na fandi de na bonela di chapeau na lunette na fandi boy. Ba longoli nga kozala star. Star moko telemi awa. Obiki ba robo ya pe star moko boy ba kanisinga star. Kana état physique na ngana d'abord. Vous comprenez? Donc to telemi boy ngana biso mibale ba star. Siko batu ba ye penza ke non ba lekinga ba kikanga na yo photo. Vous voyez que donc ngata na ndenge ka ata na publicité batu ba kozwa ngana apa na kozwa no star. Apa ka na ndenge normal ka mutu ako sepela kanga na ngape ka photo. Na ndenge look, na ndenge style, na ndenge na zaleli. Vous comprenez? Donc tant que vous avez koluba ba makamna ba TV donc omona ke mutu akomi na suka zangi ba argument. Alors mon créer ba makambo moko boye. Atape kuna sele photographe, ça na comme photographe na. Te abi ça dit ba oye beaucoup touté. Ba image na réseaux sociaux. Ba image onde to betu na Côte d'Ivoire na réseaux sociaux tant ba Hollanda biso ba Hollanda nga ba Hollanda e. Ba image ezat. Na boya kande hotel wana na mona ngo hotel ya Sony o ba kenda ko tia biso na bango biso tu wana. Hotel à moins cher. Na boya kande yango. Vous comprenez? Na boya kande hotel nga za na ba paya nga bazo uta ba uti ba roba ya ba nga ba ya bazala nanga. So ya omona nga ba loger biso na hotel moko boye biso ya plus ba musicien bongo. Tokuta so 3 musiciens bongo na 4 hotel moko. Ah. O ya ba standing na nga teko. Boulongo langao. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Nakena na mi fute l'hôtel na nganga moko. Tina zonga. Vous comprenez? Donc voilà, donc tant que vous avez des pirates, vous avez des makambu. Yo vous avez des moutons comme na suka. Azangi argument. Abimisi album na ye. Si quoi comme ko luka bi ke mundi balo baka mingi na provoquer mundibu akoya ko luba makambo bo pesa album. Album des choses qui n'est bien, to ki ba suka les obeta, ba Naomi Kambo les obeta. Vincent tout sauter page. C'était pas. Musique a passé, hein. Ça vous t'habille ça dans un moment répété, c'est là pour encourager. C'était page. Nazoka gezma wete. Nzembo wana. Nani? Souka na cha na félicité. Gazma wete place ça. Nani? Deux fois té. Kolumba, deux fois té. Voilà banzembo beta mikolo. Banzembo za mikolo. À part ça, bah vidéo ka ozole kana ba réseaux sociaux, actualité za ka ya mwana ba vidéo ba TikTok na phénomène ozole kana na Ukraine na Russie. Yango za actualité normalement à part ça actualité penza na musique à Congo na album ya Venanga Fali pour na boka kotanga po ba kolobaka mais c'est vérité faut la vérité non c'est yango nimte la vérité to koloba na comment nga sona lobby donc na comment éviter na comment comme privé koloba makambu na e réussite na po ba erobi maloko na okosa ebe lo mo eza bongo il faut le bango
mais comment on a soko lobby yango aso mundibu na lobby yango ya bimata mususu na akosa la vérité. Voilà. Et déjà, après première écoute, Tokos d'école, de place, Banderotu Barota, la Bisso, tu as invité Bino, vous consommer Kulumba, vous consommer l'album Tu es Bimi. En tout cas, vous consommer l'album Tokos d'école, deux ans là-bas, titre est vraiment bien. Mais point de vue, étant que musicien, dans l'oreille musicale, est-ce que chose du temps, l'album, et puis, au PC, on note Nini par rapport à travail, il a fallu Tokos d'école. On a maestro. Musique à Kala. Musique à Kala tout ça quand moi tant to beta musique na tango Kala to na ba jomo go boye ba maestro ba yemba ka danger to no benga ba maestro mais to ba no occupé ba on te so lingo ba no saka musique ba to mo cha logo la musique à la recherche ba recherche parce que le yo nde to komi boye ba maestro na mutu ba bimi net banani par exemple badaju ba gims bango pena mu bazwi si o comme musique ya ba maestro nde ba oyemba siko na kati na Kongo wa tangu tozalaka donc lelo na komo benga fali pupa ma ezate na okumisi lelo na komo comprendre yi pasa magla zalaka fali ya ba quartier latin mais abana komi préparer déjà komi ça niveau moko na ba joana yango mona yemba na ba vina biso ba loko akanza asaka ba biloko moko bo déjà na ba premier album nous mona donc tu as compris déjà que mokili ekoma ya ba maestro tant mokili ekoma ya ba maestro Congo comme ce qu'on souffrir parce que nous avons toujours galéré maestro moko tozali na musique ya Congo awa na ndenge ya biso ba kinois to kola ba musique to beta na ba wenge ba quartier latin maestro moko tozali na musique za ka fali pupa ezateke nazo kumisa so ndenge ni non la fin du temps on a eu quel bon abi joa maestro ça va joa na to banda ko mona to banda banga kala asuki ba yembi bo vina biso muso ba saka musique ya église bo musique chrétienne akul matope tozi muso vina biso mo bo René lo quoi petit frère pas ya mususu René lo quoi danger mususu René balekita oui balekita ouais oui ba joa mot maestro na ndenga mukete so lita na yuko yuka tokos de gold oil nabi ndoka jua zaka maestro peto yebaka te biso to mone kazo yemba ka kosaleka lelo siko komi tango epoka ba maestro et a souvent ba orchestre était ba muta komelo nzembo ate papa muta komelo ate e komi yo bogo fosala ka nyonso yango komo mone komo koma compliqué pour na batu misusu omona après une année abimisi nzembo moko après donc ezokende malembe pour faut attendre yango moni il faut koyekola dans la vie il faut attendre ya ko apprendre c'est très important donc pensez-vous que lelo musique ego ya Congo ego vandaka su na rumbati que dire que la musique c'est kei papa musique kei banani ba dominer na musique na musique ya Congo totikal nazo il faut totikal kana maestro moko fali pupa exactement oui nazo bisayo on a osangisi batu tout le génération eza kutu te ka osala magie maestro moko tozana ye Robin Mondibo to préciser bien quand tu dis que maestro moko totikene na musique c'est fali na reposer question par exemple Koffi Olomide vient biso Rambo asa tonga nzela na ye asa déjà mukili na ye ba mutu ba influence ka musique ba influence ka époque wana biso to eto koti na kati ba époque wana ba viva la musique ba wenge ba Victoria Eleison tozaki influencer na kati ya musique wana et tourner 8 ans na ngwa ko dominer parce que falaki ba rebelle moko bo ba bima rébellion mo falaki salema rébellion parce que ça qui ba joa no banda ko mona wana Joana siko bango to bakena ko bata masiko lokwa biso ko to bana opesa bango chance te ba Jean Goubal ba vina so ba Jean Goubal to yo ka bango te to pesa bango chance te la majorité sikoyo bakena ko batama na musique chrétienne on comprend okay. So koti na ngambo kuna okuta bango baze bele ba maestro so na banu bando tangelo bango na ko bimiselo bango ebele bakena ko batama kuna biso siko awa
taka ba vina biso ba loko ndeto bando zo bango grand maestro mais bo mona ka mutuni nango linga sa idéologie ne musique et ba mona ke lokwa vina biso loko kanza à mon dirait collecté par rapport à génération voilà génération qui rumba générique voilà tout ça là influencé parce que tant petit à petit ba Corneille ba bandi ko bima ba maestro petit à petit ba Gims ba bando chamutu ba maestro ba Dadju ba et écoute Fally azalaka déjà na lignée wana ndekei et vitesse ba Gezma wete ba eko ya ozo comprendre la petit na biso pe inosibi ayeko bima lisusu donc ekumbi sikope moi lignée yango moni ba bandi sikoyo ozo comprendre et bandi sikoyo mais tellement bango sikoyo moi vous comprenez moi moi les ana nous distraction ba succès écoutez ce que mon colo moi za kuna ça ba succès nous stubino boluka que là tu bien expérience au beta na quartier latin et que yango zo mona que ils ont ça là que non azala kaka comme mais il faut reconnaître même générique et changer forme parce que générique au Robino Mundi bazo sala lelo et ça générique qui a calaté par exemple Kulumba ils a c'est beneme et changer que il faut mailler mingi papa yango zo mona biso tozo bundana kaka après moi 3 mois na nyateli bino na za na zo les a qui rakata kata kata donc était changé mais OK nango Kulumba yango baba meko critiquer nga que yo animateur tikela ba animateur ba boaka me bobo c'est na quartier la tête banda combien d'années vira mbosa la kama kambuye moko et quotité tata mobimbe pour faire comprendre ba wake up limta boaka comprendre mais bango ba ozo ngisela ka tikela ba animateur ba boaka o comme animateur yepo comme animateur mais ngana comprendre ka vena biso roga missile bokoko anniversaire à moi les akia ba tie bokoko mais na biso tozo matana ba nzeta animateur ni aboki na kati oh comprendre mais ba finga ka biso ba no finga biso ba o ba zo linga ko comprendre te etali bango ba ba zo boya etali bango au fur et à mesure neti na peso na lobelo moko lelo remarquer bato news tout baza problème na Fally pour ba carrière na bango za ka compliqué ba carrière na bango za ka trébiché ah bon remarquer musicien toi là grâce à polémique na Fally na ebisio remarquer ba artiste news tout o baza problème tam ba polémique na Fally pour ba carrière na bango comme ka compliqué. Comment ça? Oui. Au moins, pour battre Barocha au cas, ba sepel na polémique. Yo kansi yangwana makambo, kote na kata distraction. Tant kote na kata distraction, lobe bimisi album aliboso, yami balé après. Mais les lopé ba tumsusu ba ko critiquer ba ko. Lobé loko, il remarque ka loko na lobeli yo. Et loko na lobeli yo bandaka ko sala analyse. Bien vous comprendre. Bato news tout. Bazwa problème na fa na bité ka dans nzambe so yemta compliquer bato mais tant autant ozo lingo zo problème na mutu moko bo o sa ba effort mingi yo ba effort nous a moins to yebi ba congolais ne ba vivre ba comme ça quand ndoto quoi polémique là ta bango ti na ba famille là ta ti nzoto o mona tant fu muninga sali eloko na e ya bien yo boy ko yo ka pobo za na ba polémique zoka yana misu mwa zo mona yo lozo atanko yo ka yo cheka bakititio ba tchaka na ba Kongo. Vous comprenez? Donc remarquez le qu'on a sur ça pendant analyse be bato ba pena conscient ba capter makambo na lobby bato ba raké muté à mabete bato ba logique parce que vous remarquez ka bien muto news to soit polémique na yo mona kaka babungaka bakoma na ba difficulté ba problème na ba carrière na. Mais ce que ça na moko par exemple oyo azaka to bazaki na azaki azaki na discours moko un peu polémique envers Fally azara bato mona ba tube de bano aussi mais ba lobi depuis à Luka réconciliation na Fally on écoute akita ti lelo et ça ba problème o ya Lukaka et ko rattraper bato sou ba fallait pas pour ceux qui atikala nega na position na ngao alinga ko zanga pe makambo o sala après pour polémique na mutu akipa côté des fois na ye ngwana pe akipa ka bato te so aniatio donc ako kipe te ti suka mokili. Mais les lorsque batum soupe ba ok na on ndenge ya bado ba Robino mundibu je cite yo na cité gaz ma wete balobi waneza c'est là ba commentaire toujours ya batu que bozo jure pété na kozala pe bien na Fally
c'est-à-dire on est toujours dans voilà na Barcelone tout ça la net ngana sala c'est question là s'il vous plaît. OK, vas-y. Babi lelo si un artiste musicien africain, s'il y a des artistes musiciens africains au bazo tourner na nepena qui va tourner parce que quand tu fais des albums, tu dois aller en tournée. Quand tu fais des albums, faut qu'il y ait tourner. Ce que tourner tu sais que tu vas ko sabiso nozo ba mais si un artiste musicien africain, so baza 3 au ba tourner en Afrique. En tout cas, Fally en fait partie. Soit la première, soit la deuxième. C'est-à-dire que Azana 4 il y a réseau. Ayebi comment les choses fonctionnent. Alors bah babi sur hôtel Robin au Mundi ba sixa zo sala. Sur hôtel par exemple les gaz mawete ba sixa zo sala. Donc c'est-à-dire que quand tourner la bino bozo tourner. La bino bo tournera. Mais si tu veux comparer par exemple la Fally et quand les gens moulaï makas. Maintenant les gens disent que na goyeba na ndenge ya yebi système ango. Bon, tu y habites peut-être après ça rabiso ne toye baraté, mais les gens disent qu'on irait Fally penazo funga bela a fungula bino pena jeté. En fait, c'est ce que les gens disent. Yo zarana par exemple, le Cameroun a un moment ni. Na quand on les vidéo to tam na internet awa, oyo bobando ça na ba physique, tout bozo yemba bozo bina. Et à la fin, les gens commencent à critiquer comme ça pour dire que tout le monde a Fally a bien à Robino, Bakuta na Robino, mais on irait Fally funga marapinate. Est-ce que vous funga mela mutu? Ba funga mela mutu, quelqu'un qui manque. Moi je manque pas. Ba funga mela mutu, oh yebi ga ozanga. Moi je ne manque pas. Mais il arrivé là peu que Fally lui a sadi neto a Fally ba ke ba cop super ya monia ozana tante kalangeza kalebo Robino mundi bu ya ne nos libre na date bo. Non, ceux qui mutu alingi Fally alingi ka Fally akolinga mundi bute. Mutu a besoin betsa Fally, akolinga ka betsa Fally. Mais Fally beta li solo moko ya Fabregas par exemple que azangi na tante ba bengi azu numéro apesi ya Fabregas pour no beta par exemple. Quand ezali ma BPT ko sala acte mo bongo mais pona ngai basungaka muto azangi ngai ndenge vie nanga pa monela ngai bige petio azanga te toto sura no na lakisa que calendrier nanga ko tourner ba tourner titre ka nzete ya pamba nde tambusi biso vous comprenez to beti pena to 8 ans na biso ko beta ba concert to beti ti concert asuka fa to beta festival na Cameroun ti ngamona moni ko mokoma ba désordre ko mokoma ba incompréhension en tout cas kata na besoin ba désordre te voilà vous comprenez makamni bondo solo na Fally ta bote me libanda bo solo la to yora bo solo mais bo solo yora na te ba to be ba ki kire oyeba bon sur la maramni fallait expliquer musique tu vas sur la musique on te demande comment le bateau yo raté ba cheli biso pour tu vas sur la musique ça va ba mona ka ndeni to solaka OK to solaka physique moi kulumba wana muninga na biso te papa muninga na biso te il faut to zwa ka na ba niveau monde na banga ba no sola na mona lokwa directement na sola na Chris Brown na solana Michael Jackson a sekwi ana master na bisote muto akumsa Fally boyebi ka pe na niveau yanga mais siko yo bengi Fally maestro mikolo bon fait rigola nga lobika eza opinion avina nga na pesi ko bon lukena ba deuxième troisième maestro pour le moment pour na ngai maestro yo na maile tout na ba 6 ans so mona te ba nzembo na azo bimisa bana basi ba jeune garçon ba jeune talent de bazo interpréter on a ba studio bazo kota ba oyimba on ça veut dire que makamona lobe za pona flatter te bokenda botala bofuya kati babilo bobenga ba cover so ba cover on a bofuya botala kati so ki nzembo no ba komi na ba niveau ko sala ngo bongo na ba studio bazo yimba challenge longwe yande ba bina ka ba sa ba video ba muto komi tina studio ayembi donc en tout cas wana komi na ba niveau ya to bengo maestro. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous sommes avec. Ici, le bandoulier, la deuxième, troisième, quatrième maestro. Le maestro, la musique, la musique. On a bien un maestro, la musique à Congo. La musique à Congo. Donc, biso to yebi maestro, babenga maestro Fabro. Si ko linga, ba grand musicien le quoi ba biso boto benga au maestro. Mais to benga où sont les grands formateurs. Comme benga te. Fallait pour pas mi benga maestro. Ayi benga maestro te menga musicien Robino Mundibu Mister Chana no boy. Oui bete kanga Afrique pe Europe mobimba. Et kanga 5 continents ya monde. Misu na misu, kulumba, nzete.
na bengi jo wana maestro. C'est que toi tu confirmes ce qu'il avait dit dans l'émission il y a Nati Lokole quand il a dit que ceux qui ont fallu ceux qui ont été faits dans la wana tangela deux au baro a plus mieux que nga et pour tout na bado confirmer makambo ya lobby maestro wana maestro na bengi maestro kaka na borne to cause de gold de bimio nzembo wana 100 on a tali na joa vraiment maestro ba jo moto bando mona kala to banga kana shamba emba ba nuance moko boy to bano mona bango dongi na musique ya Congo bazali soki ba ye na wenge ka 20 na bimisaka moko loko bando moko boy maestro ba mwana mususu na musique ya Congo na bosani eboa loté un peu maestro maestro OK. Voilà maestro. OK. Vous comprenez? Tobeta masolo ya yoza mwana wenge mwana wenge pena ya GT. To lingaka maestro ba grand musicien ba fani bo ba bengi maestro. On a bien. Ya ko mi pesa batito to mi pesa ka biso moko. Ngabenga nga Mr Kulumba na yoga gu Mr Channel bo miso na miso papa chic pona rachik. On sepela makasi. Panthère noir pona bangi sarso na ba banga wana na oyoka gu mais jamais oti oyoka ngana bipesa ba komo boya molakisi donc côté mambo musique non toujours apprendre na nous on apprend il va falloir déjà ba pousser ni moi ma te wana ba maestro niveau okomena na mbongo niveau okomena na succès puis niveau akobimisa nzembo sandele salemi wana ndinga zoyemba non wana. Que penses-tu na défi à se lancer à Stade de Martyr le 29 octobre 2022 oyo défi parce que il a la troisième date Faliacha, première date c'est qui reporté, deuxième date il qui annulé, deuxième date c'est qui annulé ou ils a troisième date au Faliacha mais sur total date par rapport il y a temps il y a timing on s'est dit que cette fois-ci en tout cas toutes les enjeux ils ont mis en jeu pour que le concert on a réalisé mais pensez-vous par rapport à la réalité il y a mboka na biso mamezo kende au monument Ramonde ni date où il y a Stade de Martyr ya famille mboka na biso kende ndeni c'est mamandu le nezo kende kara réalité ndule réalité politique réalité vie sociale makambo ezo kende le mboka ya bien mboka kende bien par rapport à Giandou les peut nourrir batu na esprit na bango ke mboka kende bien surtout nourrir batu kezo kende bien et kende bien positivité surtout tika kezo kende mabe to benda peka mabe mabe le mboka kende bien mais ce que to tika mboka défi au fallait se lancer ça défi il y a normal ça salima bongo na mboka mipaya bona mboka na moko no epayo yi musi kwa kolela bote la défi c'est normal. Il y a très normal et les cadavres ça coûte pour les locaux ya pronostic il fallait aussi appeler fallait aussi appeler en tourne 80 000 personnes plainte batbaroya et puis on souhaitait concert on ezala penza bon le baga pour ba congolais moto interpréter makambo mabe mutanga na kusa ba plein na ekomi po inviter ki mundibu yango sali plein pour inviter qui nani bina Philippe Abeta première partie yango sali plein pour inviter qui mutu kingani sali plein mais selon nga na linga peneza penel lo mobo oyo apesa pe chance na ba jeune ba beta pe grand public wana stade mo ba jeune musu ba beta ata ba jeune musu ke na mo marque na ye donc ezala pe ba petit na to saka ba petit na ye petit na zaka mundi bute ba petit ne pe ba sebele. Mais le Stade de Martyr on a ngapé na ozala. Voilà déjà c'est confirmé. Ba tchenga kutu na zala te mais ngambo na ozala. Donc tu ne un message peut-être na ozanga te. Donc je voilà déjà na ozala pena donc il Kulumba toke na ti octobre to bilo ba siké na ozala. Est-ce que pona zala na lipe to zala mo ebele. OK. To za mo ba. Mais déjà ceux qui na ba concert na betagi à Shark tout le monde dit première partie il y a eu beaucoup des artistes qui ont on est à moi différent et ça déjà mutamati a sali playback mais ba tikeli penene ti podium pena pour 20 minutes mutamati pe abeti a sepeli si fanatique na. OK. Toi on a biso toi ba incapable toi ba capable hein mais ça va bien on a vie na biso mutu nyo salingaka muna kana vie mais na pe na ba petit na nga bazali
ba pitié belé yango mo était petit à petit ko koma na ba pitié belé muke womona akomo koma na ba minoko bien ba petit ba bouche bien pembeni na biso mutu toye ko lakisa ke respect kune fezala et le but kaka pose va succès na Congo faut critiquer Fally Ipupa botala biso ba mundibu to ça ba succès to critiquer kete parce que ninga ko maloko la mutu nyonso to va ça succès na Congo faut s'attaquer na Fally Ipupa. Vous comprenez? Mais biso to ko la tsaba tous les contraires que te oki ko kumisa pe muke ko mona ba gali bazali ba bina filé bazali ba impère bazali au moins ba n'entendre ba puissant na musique ya mais gali azo yemba mikolo grave dégâts est-ce que zo mona que en ça succès na ye sans mona nde ba tnusu ba leka na banzela ba polémique mutu na biso musu nani nazo lele pe mikolo mabe na tanga komone trop Nzuba Pipson Nzuba yola na pena ma musique musu te Pipson Nzuba yo bien abazana tibo do beta mikolo makasi no lele mabe OK na biso komone yango wana na mona yango kana musika na yebolela mbongo okino nzembo na te na lutanga ngo mikolo trop OK donc na ngamona osela ngo marketing. Donc pour la Robino Mundibu, vous pensez que Fally Ipupa en tout cas ils ont la fête. Ba petit na tout bazala et ba petit belé bazala ils appellent fête. OK. Je pense que place Azali à Rolanda. Ils journée moko historique hein. Vraiment très historique. Et parce que les autres défis ba comment passer na Kinshasa surtout ba te belé comment ka ke poto ni ma beta. Et ya za suna batan ba défi ya makambu ya. Ça dit langage à congolais mingi comme ba détracteur na ye tokolanda ngota en fait ba tellement mité à mabe puis ba paraissé yango comme ça bango bon on comprend ba pirate ba leki trop ba paraissé ba trop donc ba lukaka ba facilité yango moni ba koma ko lukaka ko critiquer ko dénigrer et tout donc ngana kumisa ke parce que asalaka honneur na biso na makambo musique na koyemba na makambo tout et na ko protéger kaka de ou na so bi protéger base ngana ko protéger ka Fally Ipupa apé sanga featuring était apé sanga contrat concert apé sa contrat concert te papa mbazaka na ba pire petit nae bazali verambo pendanga za ba pire petit nae bazali vous comprenez oui ranson pe na musique azaka na ba pire petit nae bazali jibe mpia na même ma voilà bisope ozomona oyo tozali wana tozali ba pire petit na ye to encourager ka ba effort ba mukolo ya ko lemba a lembisi ko sala ba effort omona ngape na komi ko soutenir Michael Jackson mo boya ko bima Robino Mundibu étant que Wingeman tout le monde a vidéo moko pe ba photo zotam na réseaux sociaux où on voit les grands wingé ba tata na bino bazarini to moni vraiment dans l'ensemble des bazalaki où il nous annonce un grand concert dans mois de juin et puis maxi single moi Nenezoya ya wenge ndenge bazaki tout terrain 4x4 réaction mais na biso ba vie on a baza ba modèle faut la ndé ba fandi ata yi photo na mona ba vidéo na bi moni de toi votre ba jeune ba na bi mo modèle poani po tout ça ba fort pour tina ba âge wana ba solliciter biso kaka bisangana ba sali on ezali fruit ya ba fort pour ba salaka si à un certain âge ba mona donc il faut tout le katozong c'est esprit wana bungaka donc eza parmi wingi eza na Congo toujours orchestre moko bo groupe moko le roi wingi habité des groupes moko boy moni na monde toujours ba cassave ya ba groupe bon va peut-être pour ba panzanaka mais so ba panzanaka te baninga baza na histoire moko na mokilo kwa ba cassave mais moi ko panzana na bango pe sala pe bino bobima et tout lelo pe ko sangana na bango et sali biso bien et puis si mange moko boy soki bon lelo e ko ma peut-être moins compliqué hein pour mutuna mutakoma na ba makambu na e mais lisanga nde bakenango soki nzambe moko bonguya mo esali pena ke lisanga on continuer ka bongo do ba concert ba bongo beta ma album esali ba concert ke zongi zo groupe en tout cas na bisio
Au Congo, comme en République, moko merveilleux la musique. Et quand que penses-tu na ba langue sur les barolo ba que ba sala on en retard, ba sala on déjà na trop tard, époque d'abord c'est l'équipe, baza susu ba auto e ba wana te le les atteint ba tout mususu que et rozala na impact. Ba to ba sepelaka na musique o wenge betaka ba kufi, ba ngonyoso ba kufa. Si bazaka na bomwe. De retard ya te. Ba to ba yoka ba nzembo ya wenge musique à 4x4 tout terrain. Bakufa te ba na bomwe iti. Balinga pe ka musique ti lelo. Donc le logo ya trop tard place on est até. On peut savoir combien de on peut savoir pourcentage ni album wana par exemple Maxi single la bango. Comment te que ngana souhaiter que no et continuer dans le groupe moko boy mon ba kasab ndeza la mutam kwa za makambo na sala. Mais ya on mona tangi na kombo nzambe ba producteur mobo ya ba bongo fo ba bimé belé. Parce que pour l'album on est Simba il faut nini des bazawa na pona yo. Nengo taille là parce que yo eza musicien, oza na oreille musicale yo ma musique nenge za la remene ma mbekenda. Pour album on a idée on est Simba. Il faut nini pour na po ba sala personnellement. Baluka basa ba remix ba nzembo. Manzembo mususu ba beta ngo mwa kala donc ba basa mo ba remix. E ba nzembo basangisi makambo kala na lelo parce que tout la bango na ndenge ya kala. Si. Donc to zape na besoin moi image wana ya kala. Ezala ezanga te. Mais ezala moi moderniser quoi na ndenge ki lelo. Et vous avez chance mingi. OK. Vous comprenez? OK. Pour kiwenge si la attend to. Mais ça va par exemple il va kiwenge. Au moins ata période moko boye. Nga sara clip moko boye. To la taba chemise à mine. Donc ça va tout le monde à l'époque ya ba wenge. Il va tangwana. Il y a ba ngwe si la raté. Et lo mo boye. Eza elo mo ya par hasard. Mais pour nous peut ça makamu présence ça fait rigolo. Le monde peut être que ça la bien. Te créé ba polémique mingi. Mais faire ba barazana na wenge ba magi blaze mila lo barazana na wenge. Oui rançon na barazana oui azana na wenge. Créé ba polémique mingi. Po ayemba na wenge ta yemba disque moko na wenge ta. Ayemba album moko na wenge ta. Okoza lozalaka mais oyemba oui ça tout. La joie chance oyemba album te po ba panzana po so ba panzana raté. Tolinga to sepela pe ko mona soka yemba ka na album tolinga to sepela ko mona na kati ya lisanga wana. Donc pour na yo batika la rane ba sangisi bangwana. Donc donc en fait les lisanga moko ya bien. Les lo moto ko lo bango na ndenga ba blague te. Parce que ba groupe wana yango mo te créer génération. Comprends? Yango mo te fungoli na ba bisoti lelo mona ti lelo. Na ba vie na nga fali pour pande na zo tanga ba zui guku na ba wenge. Deuxième logo mo ya blague te nga na protéger ka ba valeur. Nga na kumsa ka ba valeur et tout. Donc ceux qui m'accompagnent que concert moko boy dans l'ensemble bango toana. Oui bi niveau na sepelo ko mona vie na biso prince Alain Macab. Surtout ba te be ba big so ba tikeli ye pena a Simba pena. Sepelo ko mona vie na biso ngwaka artistique Marcela. Oui bi sali combien de temps? Na mona bango na vanda ne ba vanda na papa chéri wera bina no film. Pe amour wana ya kondima na ba uta ba bipai ba mboka ba uti ba ya ko sangana nano. Donc je sens qu'il y a d'abord du sérieux. Pour Dieu, on a basangano zomona, on est là, habité. Mais Robino Mundibu, ezaba kiteti fandi wana. Nazo ba mais na ndenge ce que angle batumsu ba rolo lobby sokotali succès ya Weranson na JBM puis na par exemple il y a 2000. Na succès bazala ngo lelo eza sous succès moroti. Parce que basali tana bango bagné. Mais est-ce que l'or batu ba rolo ba le babi. Yo moso tale longi na o ya 2000. Oui. Na 2020 ans eza différent. Est-ce que y aura question nga? Batu ba rolo ba babi eloko esameli bango lelo et que ba ça dit ba zo likanisa ko sangana na moment où babi epé ça par exemple na bino. Ça dit toi bona ba succès danger, to rêver par exemple to bona featuring Robino Mundibu Fabricas. Et be lo epé ça lelo. To featuring Robino Mundibu Inosbi. Et bien le répète ça dans la musique à Congo. Ça dit bateau va s'attendre que yo royé mana bango parce que ouais na JB période d'année d'aki impossible par rapport à ba succès ce que bino bona ba succès lelo. Voilà makambu lelo pour bino nde batu ba makambu na musique à Congo. Parce que ba zu bena Robino Mundibu Inosbi. Net ngaza apolele. Vous après
Ah, après, maman, tu as pour business, vous avez beaucoup de salaire. Tu as l'arbayati. Tu as l'arbayati, produit, projet, moi, bon, tu as dit que nos promotions sont assurées. Mutu bonga lobateka après si manango lobi ngam na futaki studio. Vous comprenez? Et ba nous créer sous ba polémique. Donc magamba bongo c'est bien, mais si ko faut ba producteur moko boye, ba miser ba là pour créer ba polémique. Ba producteur wa sengisi wenge vena biso Ali Jabir. En tout cas soko rosala ba biloko boye na ba génération bazali et ozala bien. Mutu ko boya mbongo. Ba donna ba succès boye. Mutu ko boya mbongo azate. Scopo na yo à part yo, collaboration ni no romona ke ko ningisa pe Congo. À part yo, collaboration ya. C'est-à-dire ba featuring mo ke obi pena ke koto kita koto ya kita ba sangisi bango et wo exploser pe mukili. Na fana jour mo na virambo. Na betali solo to fana na virambo na ndako neto sola. Na bi vi. Biso tanto zokola. Na image ya musique, tanto abana miki to zokola lo to comme artiste. Mais tant que Zoko là, l'image, puis dans le bureau vérité, en face now. Tu es bas que yona papa ou mbaboyo kanate. Tu es bas que taboulay. Na papa Franco. Na lombo maquette, papa lombo bayo kanate. Mais yona papa ou mbaboyemba ensemble. Taboulay pe. Bayemba na Franco. Est-ce que vous appelez na sir que na temps na biso? Makambwani kosalema abi mwana ngai ya pasi ntango na bino ya pasi argument na ezakini pour le bakeza pasi on a lobi vérité alobelanga penza ke ya pasi est par exemple faire na fali faire na fali abezaka pasi mondo koseki mais si ko so esala bobi obi moto repesa la mukili retour ni na epesa la parce que polémique na bango na lobi na image ezasu ya Congo te ko batina ba namona ba yebiango namona Wizkid komata na podium à Davido. Voilà. Niveau mokili ganga, je te jure. Public niveau ganga. Après lobby nango ça na bango rien. Tant que le bac eza passe ngana yo comprendre eza passe pour na biso ba artiste été. Et ça passe pour na mentalité ya fanatique ya musique ya Congo. Parce que nourri de ya lelo na eloko moko boy. Polémique et na haine. Voilà. Donc on a condamné à péter. Na ya kosala analyse après na ya comprendre que ça par rapport ya ba fan bato ba consommer la musique. Comprendre? Pourtant ba ouais proposer ba bi bon. Yo par exemple Mundibu yo faut yemba ta mususu na musicien mo boy. Mundibu ozonga na ndako ti atali nombre de concerts na beta. Ba nombre de vues na zana on. Ya na niveau ni. Au moins la place ba complication ba tout ba tout ba no talisa yo pese makambo makambo faut réfléchir peu bien après si manango moni abudaka mais yo so yembi na yo bima boy yo za de yo sans ye yo za so ba dida ko taso makambo bon moni place mutu baby mais devant et là on a yebi congolais qui no devant bongo po bongo de no se présenter business devant bongo pende bimi penza boy mutu boy un bon fanatique alobi bon na yina mona non loko boy ça po to bongo bazana bango bato bongo bazana bango peloko sangisi par exemple kama bato bongo ngwa mizi ya Kongo mutu ko rester devant bongo ate ki ba chelo pena au $500,000 yango yo pe boy contrat au salaire prison aux embargo soit nini bo musique à Congo na Congo yo chaka sous le coloté yo to lingo yemba na mutu kingani prix nous a combien ba solliciter ba ozui yo pe na mutu lingo yemba na mutu kingani prix nous a combien to ki ba prix vous autres ba proposer to into peso 1 million bo yemba na mutu kingani o tenga faut 2 millions. Comment on t'a beau rambongo ati pakepe pa on va proposer yo to lingo imba na mutu kingani o tenga prix nanga 500,000
Ok, c'est bon. Yo 500 000, 500 000 kaka. Ok, c'est là biso contrat. C'est là biso nini. Oza quand même temps on signé contrat, on dit mi ko yemba, on dit mi. On doit rester devant bon. Parce qu'il faut pas marquer POC, vous marquer déjà POC na bino. On a réussi le loco moi ya bon. On marquer dessus sur le tigre appelle le solo net betara ya ba. On réussi le loco, c'est le loco yo lobby. Pour nous réussir le loco moi beaucoup, c'est longa. Il faut qu'un bon penja jeter. On doit boire chikwa. Robino mon niveau tomo que na sous émission na biso ya traiter na biso en tout cas qui est tellement bien mais Mikolo na TikTok na page Facebook na yo toujours monde zo bete loro moro boye. C'est bénémo ozo beta ma Mikolo tout monde ozo beta on s'est dit ozo préparer les bisonines. C'est béné ya pamba déjà ba jamba maboko tozo mona gobino zo kitana ba se on s'est dit. Na koya ki kaka na ba réseaux sociaux na moni danse mongo ba zo bina ba nini donc Talibo ezobi ya Brazzaville ba uti kuna bi quand on a kaza ya biso Congo po biso na Congo donc mambo botaka chaque jour voilà oka kuna danse mongo bimelo mo ebi na tabo et bimi kuna ngambo Brazza na bi eloko bien artiste langa ba juiti siko musique e botami danse ezobinama ya nini bien to filmer pe to poster et puis si makamba ba sepeli nango nde nazo réfléchir sur yango donc eza ba danse ya frère nanga moko na Brazzaville afara Tiena donc il a dansé zobina ma bien fort donc nazo linga ngo donc ils allons ba lelelelele motisu donc nazo snapper nazo linga ngo nga buka na terre nga so na lingi loko ata ulobi soki nde nini donc na lingi yango pour yo pe son pe couleur na ndombo le beta mala ba orchestre belé mutamta beta ngo la couleur na ine na boye na za rotumbo le cabo na sei la lela go babe na bolo kwa sabimisa yango ngape changwana po ya bien nga soki loko ya bien en tout cas na buka na te ba yiba na bango pe mundibu mais baboya ka nde kondima balobaka te mais yo soki na suelo kwa mutu au moins na pena dans attendre titre moi attendre page na final comment na Brazza tout ça na komi et puis si et puis quand même visibilité na ngwa sous visibilité musu selon mundi bundinga na yoko mona sikoyo ba jaloux ba komo linga ba bano rêver c'était eza yete aziboye ayibitse ba ba nini ba poster ba nini ba bien la puta yo moko lobi ki ozo reconnaître que c'est pas na tube au long zo le rôle à la et ça net tout ça na sala misu na misu ba polémique créa et qu'ils ont dit africain na to contacta bango yo kazi niveau nzi moins ça succès na ba vieux belé bongo yo ka balinga ba bloquer te bazara na droit na bango bazwaka s'il misu na misu ngaza na nga sans complexe net boro na fara chena nazana nga sans complexe nde nazo kendelango so ka kitoko mwana mai bon yo faut soit droit d'auteur c'est le temps sous danse nous c'est le temps sous clavier toujours beta beat c'est ça biso le colozo que zobeta le quoi ya yote ba guitare to zobeta le quoi to sepeli ga na son santé on les okende très bien il faut soit ba droit d'auteur ya et le boy madame faut comment na kilopoto a fêté ton anniversaire na souhaiter joyeux anniversaire to comment to comme à travers ka son to comment so là na WhatsApp en tout cas surtout yo joyeux anniversaire poza muta mukete na mbora na lelo Robino mundi botso fêter 10 ans carrière na yo na millionnaire ozo tala avenir ya carrière non nini o batu ba bazela nanga ba Robino mundi mo pona 10 ans osusu ekozela liboso bazela makambo belé ya bien ponga mona milobela rati lelo nanu na sali nanu rien nana makambo belé non ya osala je suis en train juste de se nazo miluka donc makambo belé ya ko sala pendezali très bien donc basala nga confiance et nini o tozela likolo côté ba production parce que là Kulumba et tout ça no ba prévu nango tout ça no ba effet nango nazaka na album na annonce batu album ezalaka donc to nazana kati toujours ya ko préparer album nanga donc album faut na ba featuring vraiment pour na moi temps et belé à koyembanga moko so sangisi ba single nanga ero ekusata ba deux albums ba single na bimisa de bimisa ba deux donc pour na ko éviter monotonie donc faut na yembi na ba artiste nanga puis na sangisi ba collaboration donc mois d'avril na oza en Europe pour un mois na oza en Europe pour un mois pour na ko
kofungola moi ba contact ba bilo musu album ça mo ba clip tant na biso que non pendant un certain temps na yembinga mo donc ça veut dire na serve ba clip trop en Congo il faut que nous sanctionnions les pays européens c'est très important pour moi donc là donc avril oyo bande bazana Schengen na base là na résident kuna normalement na Europe. Est-ce que nos résidences déjà na zapena donc résident wana biso to ebité mo bino mo biso to ebika yo ke namba la moko na concert à Fali ba makambo ba rolo ba mena zaka banda kala donc il là non na fandi na pena donc na zapena résident donc neto sola lum na temps pour ozubi yo ke na des fois so je te mena koti na la kisi au monde comment on appelle arabe bien non on a vu qu'on constater le niveau de sur là dans le niveau là en tout cas félicitations Robino Mondibo message à Souka pour notre balandi biso lelo et puis moi bambo te ka ndenge ba continue toujours 1 million de vies ba continue toujours ko sala biso confiance ba ça toujours ba vrai hein ba o to lo bakaboe pour parce que toi ba faibleté to lo bakaboe parce que on est de vrai on sait dire des choses vraies toyebi kokumisa bato photo kumisa toyebi ko encourager ba photo encourager ba o pe bazokosa toya tokoloba ke ozokosa et okoki ko induire génération mobimba na erreur ochepe bato belé na ba erreur yo zo souffrir déjà na problème ba conseil ko tika te bano bazoya lobby baba no souffrir pe na likambo ba conseil. Pour Babiloko, Google ADS, on a problème dans la souffrance dans le concert. Tu n'auras pas de production. Que ba concert, par exemple, Moutachelo, par exemple, caché, par exemple, bêta, biblique, ba tupé, ba yé, ba koti, ba foutipe, concert, na ba koti. Vous comprenez? Donc, ils ont bien été, ils ont exemple et bien été pour la génération où ils ont lobby. Botika génération, ils ont lobby, ba bunda, na ba ça, ba effort, na ba homo personnel. Ba mérité. Ba mérité, en fait. Bato belé ba komo luka pesa 1 million de vies mundi bu fatanga ta kombo na nga fulanga polémique na sana mundi bu atanga kombo na nga pena sata mo ba vie yango bo luka ngona musique c'est très important ko luka ngona ndenga musique donc voilà on est comme conseil na big peut-être émission de tout le bibo déranger moi va te belé donc voilà migolo to lo bakaka donc choquer les jaloux choquer les aigris succès na nga moko na lobela yango te esuyo wapi mais est-ce que ils ont dérangé babi ils ont ça mabe tika bato nsuba kumisa mais yo komi kumisa raté te mais tango moni que non peuple moko boye ezali koli na mentalité ya mabe bazoli ba reconnaître te yo loko za na kati bato libanda bazo kumisa loko anga na za na kati bino bozoli ngo reconnaître te tika nga na mi kumisa poso na mi kumisi te nani akumisa nga soki na mi placer te nani au placer nga mo fona luba oeza et puis tant on a luba oeza et ko appuyer pe ba autant par exemple fala luba ki tengela 2 bon yo autant à 2 bon nanté tangela 2 bon OK ba ko mérité ba ko ba rosa là donc ba on est ba rosa na pa ngai neti na place wana soki ba soki fali te ba rosa tam souvi na biso ko fiolomide le grand mopao Tata Mobimbe. Pourtant, on va mona côté na stade, on va mona mbala moko et côté te Tata Mobimbe. Ba mona biloko wana tu ba ganga kande po moni mutoyo. Bon à part a stylé azana ba tib o e bouge Afrique ba ota ba loi ko bete loko moko boya ba loi ba itimantom ya ba poko na lelo na kalazali. To tshena vina biso virambo. Déjà ceux qui fallait te ba juillet. Donc il a dit qu'il a redéfendre. À part Virambo. Na ninge pena ya makambo boy. Olongolinga. Na longolio. À part Virambo. Deuxième mutu. Na Congo. Na ninge pena qui a représenter makambo ninge na par rapport à grandeur et à événement pour Coupe d'Afrique ezelo ramukete. Ah, deuxième mutu faut réfléchir mingi. Inosibité. Il faut réfléchir mingi. Inosibité. Il faut vraiment réfléchir moi trop. Il n'a pas bitoté. Il faut réfléchir moi trop. Il faut raisonner moi trop. Parce que ils ont makambo tout ça là, ça la rato que festival Mobo Betia. Président de la République na première dame baza kiwana. Ba nation belé ça. Pour pas ko beng so que no beta na Côte d'Ivoire, ko beta la kaka ba ivoirien.
mais on est qui aux représenté monde donc ça dit monde de mobimezaki braqué en Afrique na Mitswana comment bima pe qui ne sait quoi na stade va comprendre te voix pe bungi na stade au monde en tout cas donc ba pona ki ba ko pona ba poni jomo wa stylé jomo aza na banzembo ana makambo belé bien ko sala biso to sepeli mbala moko to ko calculer te to ba calculer ki bien. OK. A calculer place à bon basara blague té. Moi après il y a créé ba polémique na mboka na bango. Ba mono na Cameroun. De pas place à bon basara blague bo salaire en tout cas ou non organisateur en tout cas bo zo ba marché té. À la prochaine fois beaucoup ba problème. Donc ba calculer ki bien. Nous sommes au lobby c'est deux personnes. Donc il faut réfléchir moi bien, faire-moi raisonner moi bien. En tout cas, merci beaucoup Robino to si ça la biso mo bambote so kezali. Bambote na ngai na premier citoyen de la ville, alongo pe na Linette quoi. Papa na biso Gentini Mbaka Ngobila. So na zo kumisa eza teke po na zo pese bambote za po teke wa pese nga 10 francs na ye. Bala liboso na se permettre de te dédicacer à Batou, de te pesa bambote, de se permettre na dédicacer un homme politique. Donc papa na Gentini Mbaka Ngobila. Et par rapport à Yandere toujours mon akini bopeto, hein? Donc en français balobaka c'est le geste qui compte. Oya miki toujours mon volonté, mais toujours mon analyse qu'on a les capons on a les limité presque chaque jour. Ndenge na komi ko mona limité bandi ko koma. Ndenge pe na bandai ke so na Luanda, na mona Luanda bongo. OK. Na bandi ko mona limité bandi ko zo elongi ya Luanda. Moni loko azo créer biso na limité soki Luanda ata na Côte d'Ivoire pour te voyager moi mingi hein. Obi ke Côte d'Ivoire eza na côté mobo ba cha clôture ya na boulevard ba cha clôture na boulevard pour ba pesa na d'abord image ya mboka bien na bakati siko etikali ba ndako ya mo ba marque mais ba protéger nanu boulevard là-bas nde omoni politique oyo vi na biso Gentini Mbaka ye nango et puis surtout soutenir image oyo nazoloba bato oyo balingaka Congo et puis Kinshasa bo partager yango moto abongo surtout soutenir ye vraiment sans polémique qui ne reçoit image moko boye ils ont bali bosso na se permettre oui bali bosso pena na yo ka tout sur la makambo osomona po na mona nde na na Côte d'Ivoire na otambola ba côté moko boye na mona Kinshasa pe ko mobimisa elongi wana wow na butu yo toloba ampe biso na butu so otambola. Et ça, la place, tout le monde a 18 ans, 19 ans passé, le lopé, au les gamins des autres, 25 ans, tout même. Papa nangai, na biso tina lemba, na balabala msoba lemba, na moni ba minda wana na mona kana limité na mona pe na boulevard. Et kotiti kuna. Te biso to encourager na ba place au paysan na mulili. Donc mte awa to eba, o moni na Congo wa, na Congo to eba ka ko décourager. To dinga ka to za union ye mutu asama basa ka makambo ne via pesinga rien mais moi je sais encourager au moins idéologie na kin bopeto wana et obandaka muketi ndezo na ba boulevard ti au moins ozomona ke le vieux na batuna il se débrouille ngata na monaki na nzela ba poto na biso ba chango ba câble na ba débit na finga kyango ndeye tozana leo na liberté koloba tu vois c'est la démocratie nga précisément na finga kyango bi Kinshasa to ko na ba singa ba courant likolo boy tant na otala ke non peut-être muto ndinga zo tshela biso ba singa oza na souci na biso alobi te mso azela boluka botimo ya sama bele epelaka nani après to luka solution mso sima monde balobaka c'est les gestes qui comptent en tout cas o ya sala na ba 2 heures du matin zo le kananzi zo mo bazo komba na makadam na ba butu pia bazo komba to kanisa na omona onka na ba gombe mais to ko mona ngoti
bilele ngana mutu tambola na babututi tokomi komona ngo ti na balemba na bamatete na banini komi kokota ti c'est quelqu'un félicité très bien biloko wana tomona pona ko critiquer te ngai na soutenaka makambo eza bien hein biloko wana tobana omona yango na balubumbashi ntango tozala bana mike mpo nga na koli na balubumbashi ntango na bana mike bato bakombaka na banzela lokota bapapie bacubaka babiloko bona balokota bapapie na banzela bacubaka bakoti na biloko mo babendaka boye cubacubi bakotisi ntango toba bana mike tobanda komona yango mais après un certain temps tomona yango lisusu te mais lelo tokomi komona makambo moko boye ya babongo en fait donc moi je ne peux que soutenir et puis applaudir les choses comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Robino Mundibo. Merci. Ceux qui sont gouverneurs, nous sommes la province, nous sommes ceux qui sont gouverneurs, de la province, nous sommes exemple. En tout cas, c'est ça la biso bien mingi. Vraiment. Donc, merci beaucoup. Les patrons Bogos à Bedachour. Toujours. Donc, toujours. Les patrons Bogos, mon grand frère Ricky Sengele. Mon ami Betty Pitilo, Ravi Kabasele. Voilà quoi. Manager Nayo. Manu Matondo EPN. Donc, vraiment, merci beaucoup Robino. Bilele, Franck Kabombo. Mathieu Mabouza et puis voilà quoi. Papa Sango Simba Mabouza. Et Mabouza. Il va tarara. D'accord, tu as général et Kotopé et Kotodoumé. Ah OK. Simba Mabouza. Abanda ko bina ndebi Mabouza. Donc et Koto abe parce que Doum. En tout cas, tu découvres le poteau Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Vous êtes au Talabissona, Robino Mundibo du début jusqu'à la fin. Continuez à consommer Kulumba ou Ezali Bongo. Tu peux bêta pour le moment partout dans TikTok et dans la bar, dans la terrasse, dans la boîte en tout cas. Ce que ça va faut pas bien à Mikolo et tout bien à Kulumba et puis pourquoi pas bandier pour pas merci à mes amis Gigal mon ami Herman Ngumba Eric Chibola pourquoi pas bien bandier pourquoi pas ba mususu ba bina il faut ba bina ya ma bina banani ba bina ya nani ya Gez Mawete Bassan Naomi Campbell ya Inosbi eza mabete barumba ya héritier Watanabe bato bakozala te mutu mokili esalema mpona mutu moko te mabe na bango ka ezalaka balingaka bango so afani na plateau olokumisa moninga yo ozolinga odenigre moninga mabe na bango ka ezalaka bongo mais ngata on a fanda komona ke na kumisaka oeza mais oh moni pesa bongo te lobi oui non soki komi comme le coûter comme piratage on dit on vient on dit la vérité voilà merci bina Robino Mundibo comment bina filé de côté là otanginde bina filé te olina otanga pe parmi bateau Simba déjà lui c'est mon seul artiste donc oyazali aminanga. Lui c'est mon ami. Et puis il faut féliciter, il y a toujours cartonné dans l'Afrique d'ici. Talana. Mais ok, c'est mon bébé. Est-ce qu'il fallait pour pas ça la section wana? Et l'autre. Mais alors. En tout cas, merci beaucoup David Diwantesa, ça, pause de ça, caméraman national, et puis toute l'équipe, il y a la voix du peuple. Tout le monde a dit prochainement à différentes shows. Bye. Bye bye. I did it. I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You and my girl. Girl, I know you are everything I want.
got you all the time, doing freaky things for the rest of our lives. You need my baby, you. Motema kaka yo, mabanzo kaka yo, yo ne mwasina ngana lela. Napona. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was in Angana. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was in Angana Lela. Your name was in Angana.